obi que la duchesse au monde bat balinga côté au monde que ça émettait na théâtre alors mi batté la siko keba na poison na mbasu na pasa motema keba mwana tamsu nzamba tinda ka poto mi ba yo ya ka osana no na Kinshasa ngaso na beto na fingoni ba fivette na yebi yete na fingeni na yebi yete nga na mona une fois na Cynthia Kapache ayati ana Aurélie ko senga émission mukoni nga no kepa bon ko senga émission Nathalie image journée tous en andako Karine azo filmer nga comme la cigarette té image journée rappel ba bon souvenir on est salinga bien matinga mais pourquoi on a petit na ngai tout ça va bien elo oni nyango elo oni si là te film Jésus écoute si là on se comprend Karine yara na est victime tout ça ça comme ça na fali yara est victime tout ça mais bayambié à la vérité ou est dérangé qui na théâtre papa zate maman zate yaya zate moi si marié zate bango balinga na ka bango na bango poto mais après ça on les a gardé car en tout monde y a sous senga sous pardon réaction ya yo maman vérité pas you mat bango nde mutukutu balakisanga ke fallait linga nga mingi bango kasi nde babengana nga balakisanga yo balinga ko mingi akoyaka te yo ocha so kaka aba wiso ocha bango kaka te souci na bango ezakani Karine Mokonzi yaka to sa musala oh maniki makamni olobi na te ya to sa musala orchestre ça ya batu nyonso fali aza aigle azali king même Gabi abando c'est la duchesse émission tango la duchesse a sengi pardon tala bien bandela na téléphone na babandi koloba ton la duchesse a sengi pardon nini yango osolo biboye oyo makambo yo kipedo ke no sa na ngola aigle azana ba facilité otanga ne batu moi simplicité wane ça que bien on se comprend yo potanga comment muninga et bon aussi on nga imaginer que so ezana on falite po bien akutana na artiste congolais ya lobaki na akutana na artiste congolais moko alobi que il faut to sala ba featuring ba guerre na to siko yo siwa so que ça falite ngata na kutana na tendresse na kutana na tendresse na wenze po place na kokutana kana wenze na avion to kutana te ya Ponga na voyager na première classe na Belgique yo koma kuna kole kate pour le quoi tata abina lexa ote ya moi passe pour mission lexo ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele Toujours dans le même plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria à travers votre émission. Micro libre avec moi, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. La giga, la fille qui dérange, bébé qui est souris naïs à l'arabien. Donc ça fait longtemps. Mouto na bébé na plateau, bolinga ke mingi, bo sepe la ranen denga le baka franchise naïe, vérité naïe. Et ça l'arabino bien. Donc avant on a annoncé la bombi, la peste d'abord remercie. Na gisol dans ma caméra, merci à notre boss. JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Les boss très très charismatiques. Merci. Na Moïse, le prof, na montage. Ado Senga depuis la Suisse. Merci Nayo. Comité clé na Hollande. Ma Belgique est à 2. Ma Belgique 4 minutes. Ma Ibé est femme depuis Paris. Mon vieux Dadi Mabi Mokolamambé na Paris. Voilà. Sur ce plateau, je suis avec Manique de John, la reine de l'internet. Majegan, bakombo nyonso tu yaye. Toko solo la nini. D'abord toko solo par rapport to bengango moi hypocrisie, moi ko boya muninga oyo bayambaki héritier watana bena monsieur pa ya siwa pour katanga kombo ya kitolaki na aigle fali pupa aboya kango nde yemoko si atanga kombo na ye. Bato balobeli yango pourquoi bongo et puis tokokota ba dossier ebele boyebi bino moko ye guerre na semeki na ye ba we bazowela nini et puis ba bato ba théâtre o na yebi ki ya lo ba vérité boko sepela kisolo fungolanga ba mona Manique de John donc à celle biso couleur noir blanc quoi pour ça la bien Manique bonjour Miakala Nazali nangai Nazali en tout cas merci beaucoup j'ai dit merci à mon Dieu
azopesa pema en tout cas vie yango moko eza grâce omi modèle bato bazokufela jemima le petit na mo azobanga de John photo yebela ngabi to ko yebela ndenge nini pouvoir nyonso za na maboko na ye mo so alobi lelo aboya boy donc yango nga vana ba émission na senga nzambe wana merci ya ebele pona vie nanu ponde na fandi bona olobeza ye. Je salue Goretti Louvoiso mami de moi, je t'aime beaucoup. Oyebi, Alain Giga, bah vrai, bah lobby. Le 31 juillet, je suis maniqué moi si à Zanga Lissumu. Bah Polo eza pas Djonga. Je suis maniqué eza pas Djonga. Na France eza pas Djonga. Na mec boutique, il y a bah parfum et pas Mélanie. Bon, bah Polo ya je suis maniqué. Na Belgique. Maman on tourne un restaurant de pêche à Chancité là. Azana ba polo ya je suis maniqué. Mirai Okito Motema Junior Okito. Azana ba polo ya je suis maniqué. Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles. Azana ba polo ya je suis maniqué. Allemagne ban Allemagne na ebité mais na Suisse bo songo et pas ya moi si ya Marai je suis maniqué. Moi c'est Azana Lissumu. Ba polo ba sel en guise de quoi? Ya bolingo kaka. Bolingo kaka 7 ans internet. 7 ans internet donc na top. Na top, c'est un internet na top tout ça wana to pesa toujours ba conseil to pesa bilingue donc na anniversaire nanga le 31 juillet donc je suis maniqué. Voilà donc je suis maniqué to me rappelle ko sola na yomo de John otala ke mission oyo bayamba ki Héritier Watanabe et na kolobane na avion to kutana ki na ndeko mona avion ndesi wa mtatengi atangete to kutana na fali pupa. Est-ce que aboy ko tanga on peut sortir avec tanga mso fallait linga mo lango mabe ou quoi? Ya wana ba gogorité à saleté. Est-ce que so tanga ko ba fallait le mone linga 4 na to mine linga buka. Oh. Ya wana linga aigle. Aigle ça va faciliter au tanga ne batu. Moi simplicité wana ça que bien. On se comprend. Yo potanga koma muninga et bon aussi on nga imaginer que so eza na on falite po bien akutana na artiste congolais ya lobaki na akutana na artiste congolais moko a lobby que il faut to sala ba featuring ba guerre na to siko yo siwa so que eza falite po bino bomona aka akutana na fali so siko lobby ya lobby akutana na Gims oche ba wario wapi pourtant to ba yete ba kutana ba sala featuring boy pona otanga kombo ya muni omone loko tozoboya nde yango wana. So na kutana na jemi ngata na kutana na tendresse na kutana na tendresse na wenze po place na ko kutana kana wenze na avion to kutana te ya ponga na voyager na première classe na ke Belgique yo koma kuna ko le kate pour le quoi tata bina lexa ote ya moi passe pour mission lexo na kutana na tendresse malgré de afinganga so na kutana na lekechu na kutana na lekechu na boyo tanga komo na te po ebuka nga minute e katanga mbebo te elongo na ba lèvre na nga te. Sikoyo ba orgueil ya ningo wana pourquoi? Ah, mama bekute belé bozo sala, ba sex tap bozo sala, potanga koma muninga e saloka. Sikoyo yo journaliste, au lieu de pousser pe musicien, aloba, yo mbala moko tangele komba musicien. Yo est-ce que yo zaki na première classe kuna? Yo zaki na first class place bazalaki yo si okelo mama moko zaki fali. Yo zalaki kuna. Et vous donnez des informations que tu n'as pas même été là. C'est mauvais. Pousser musicien ils ont beau temps ndeni atanga kakati et bon oui obandi ko flatter ye ndeko na congolais so boya ko tanga komona point lebisa ba fan na biso yebisa ba population ko mise ni okuta ya lobika na kutana mise congolais mo yango na lobaka pa na kabe ya la belle azalaka nenga azalaka la belle kabe petit nanga kaka ba petit nanga kaka ndena lingage mai bele ye pene na lingaki oso comprendre azalaka ninga azalaka ba humilité wana azalaka ngona ba komi kitisa wana tana osone a de John ya okoboya kotanga kombo ya muninga pourquoi aza congolais lokola yo est-ce que kosanza na so tangi komba fali osanzi na yo journaliste pe est-ce que ça qui fali po ba mise congolais basé be maître Gims ça congolais bien Dadjo congolais bala congolais siko yo ozolo ba akutana kina na fali so ke sana ngo fali te kasi siwa yango bino boyamba ba invité ka bongo yamba bozwi ka ba plateau ngo ka na ebité na lo ba pete so na ba yo zo ba muninga za na boye bongo yo pardon ngaku mikolo ka ba ucho lekisa parce que manine John ngapi na omona ko trop obundi trop na F victime mais le lobo c'est comme ça doit menacer
tout le monde a battu sur linga ba kota tout le monde a battu demain bazo boyo ba di ba det bazo boyo mais to tinga makara bango ba benga no na FBT to tinga makara pour nani bon qu'est-ce na bango ngala yela ku bango oh mukolo qu'est-ce le bane na ngai lokote mukolo qu'est-ce a respecter ni ngana yela bango nga fale sa benga so ka fale lo ba mabena ngata na tefa tane so ka fale lo ba manike na kuna linga kiti ipa lo ba pe ba mute na yebi baka fali kuta mission alobaka so aboya boyi oh ya yoko soni o fale yo kane batu soni te alobaka o bango nde mutu kutu balakisanga ke fale linganga mingi bango kasi nde babengana nga balakisanga yo balinga ko mingi akoyaka te yo ocha so kaka aba wiso ocha bango kaka te susi na bango ezakani Karim Mokonzi yaka to sa musala oh maniki makamni olobi na te ya to sa musala orchestre ya batu nyonso fale aza aigle azali king biso nyonso to na kata royaume biso nyonso to na c'est en prise ya dictature yaka to sa musala siko chali mal babo point parce que dans tant que pas Michael Kamobaki soki ya ye ngai nde na za bona yo tala image moko na tozana ndako ya Karine les news de star mutasaka na PCV zoro mabiala bambote Nathalie image wande tozana ndako ya Karine azo filmer nga comme la cigarette te image wana rappel ba bon souvenir wana salinga bien matinga mais pourquoi wana petit na ngai tout ça va bien elo ni nyango elo ni sila te film Jésus écoute sila on se comprendre Karine yara na est victime to samsala comme ça na fali yara est victime to samsala ba yuma ba ko samsa te Victoria yango wana en terrain ba lobela te fallait ka mais botala nini émission pas Mike Lokamba na comme chanteuse Victoria yango wana en terrain ata mutabengi fali ba sali featuring il faut to comme sanze moi pour fali na kati voilà leader na so na kati il faut to pesa leader na so ka ba fleur mon son sala kene ba monter mango katanaki malgré na katanaki mais na sala ki te na ko ka ngala kanyango bien te mais ero yemba na oh et c'est bien na lobby mingi na ko ka susute ibele na lobby trop taka ba monsieur be na salle taka ngala solliciter dans internet yo bikane na solliciter mais la prochaine émission na yembelo Victoria Mobimba zana kanga na na yembelo Mobimba mani de to ba solo mo lobi ba liwe comme makasi to comme ko banga mais ba lobi malingi de John R yango sala pe na batu belé to monaka leki na leke chu tendresse likambo fingela ka po ba ba bisalu qu'est-ce que se passe biso ba congolais kandi to loba na sala émission na finga mona na sala émission na finga mona na tendresse wana nga sala émission na finga tout est émission tango yo lobi ke non tata mo sa mukolo boy so ke pe na ajo o ko tata mo sa o de famille batu ko benga bat na bembe mutabenga na ke za kai nga ku da bite ke tata mwasi tata mwasi ne tata mwasi ya sila bisal yanga na lobi nde babenga na batu ne bembete culture na biso tozo bomango parce que matanga eza esika biso ba bantu to kataka makambo esika to boma makambo nyonso eza wana na matanga esika to zwaka ba compromis esika to pesa conseil esika to tchanga na se eza na matanga tant que matanga bino boko ya keba na eloko moko esalami batu nyonso ba kopia ngo ba komo sala ngo pe mutayena matanga ba bingani ndata osomo na téléma en tant qu'adulte ce qui a su yango mabe ça dépend de son éducation ngana ko finga ya ngana finga muto na yebebi po fona fingo bien oyo ka passe nga sona beto no fingo ni na yebi ete na ofingeni na yebi ete ngana mona une fois na Cynthia Kapache ayati ana o release ko senga émission mukoni ngana okepa bon ko senga émission na esa Kapache na osana émission te aya ko benga mama moko na poto moi ça tous pepele ya mbeto so nani mama Claudine Nzemba soki mama Claudine Nzemba bo abenga mama wana ndalo bana ngabisana émission chaîne eza yanga na boya ka écoute banda wana na okutana ne wapi na kokutana ne wapi na okutana yo za petit na yo so finganga yo za na Karine ngana Karine za ekité matiti yo so finganga nga petit na ba finganga te yo so ka Cynthia Kapache fingi mais nga na démarrer déjà yo so ka a démarrer ce que Manique de John par rapport à ba niveau to moni mo benga majegan reine d'Angleterre mais les questions ba ngana yeto a niveau morote condition de vie ngala za na mutuka na vana ndako na luwa banda kamine na voyage akaya za na kishata local akena ba Dubai ba Turquie akenda ka to akenda mbala moko c'est un D Dubai a payé arabe Turquie a payé arabe ngana banda okende poto 1981 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 90 voyage na ngasuka tiko ngana ina aleki nga tanga na poto ngana ina aleki to ba pe ko da famille be na poto sala ni kasina Kinshasa na sala ni na Kinshasa na bota awa na vandela mobali na zo ba punition ebele nga pa so na mwana
na biso nga naza mwana naza na baya nango balingaka nga baleki na nga balinganga ya liwa toto credo koloba ne komba ya manike na ete alinganga ya liwa nga bandeko na nga balinganga bango bamona nga baba yo milinga te nga balinganga pa nga tile pa biso nga sala na ete nga pa biso tile babokolanga nga naza muto oteke na koki kobima oui babokolanga na ndeni na lukambongo na nga me baya na nga bazwa nga charge balinga te na zanga soka na bengi ya na bo to credo na zangi bo ngande na zabo na fanda kana kisa pona bota bana ebele il faut na kenena convoi na ko tikela ba yuma bana ngate batikalo saka na bango na tikela bango ana njoka deja lo ba ana kalata obota yo tia ezemi ana lo mabe azwa kutu soki nani te so mwana bango te lo mabe ya obota mwana kitoko kwa ana wapi ya lo ba o ale kana be me wande ba finga ete abona bandela ngo susu yeso alobili kama bande moli kama ana bandela ngo nde ba finga ye ano aleka na internet ya mwana popi mwana reine mwana DS mwana DS ya yo kakole na nini na français na démarche tonelo na chaka photo otika maman ba soute mwana na ana leki na kitoko ana leki na éducation ana leki na ana de akola na bandal na komina ba complexité yo vanda na barumbu na komina ba voyou ba ngwaka ovanda pepe mena mai ya kalamu nga vana na bandal pena na pemi na bamboli na vana na 24 abiola msama belé ya mwana musulman wana kufa na dossier belé ata ala musi yango mwana na ozonga te basi ba kita prince ça komi na ba 30 quelque na 20 quelque d'années au kende ba trentaine ata sali yango e simba te basala kisi ku prince kufa te basala kisi prince bela te ya innocence mutaye bango eza nzambe. Vous comprenez? Moi, je suis vraiment innocent. Pour ça, tu as coopéré avec le prince. Bazo kunda mwana na bazo bamuta tindika que il faut kufa. Après une semaine, yaya mwana wana akufi. Ndeka prince alobaka bi yaya na ye muta tindika ki. Yaya mwana 5 ans samba na commune. Asami na conteneur, asami na commune, comme na parc, comme na tribunal na juge abi. Banda osami sana lo balikama bo comprendre te poil. Muta ndeng mwana yo. Yonde muto envoutaka prince yonde muto ngo bebe sa vie okanga maka na prince yo ngo bebe sa vie à prince oh et toi la prince etufa quoi nanga ya wana bombe ya wana bombe bagia bosa bino na bino maniki na bana nga ba otika lo lingete prince otika lo lingete ana otika lo lingete tata mwasi na bango otika lo linga ete ye na bandeko babe balobana ate bandeko babe propre balobana ate babundi bitumba dernièrement apona prince balobana akutu te batanga na ate. Vous comprenez? Muto okene una tamsu na nulo kwa zabisenga se muto kwa landri na okete muto kwa Constantine na okende te. On se comprend. A okende pa na été. Landri na vanda à 2 mètres na kenda pa na e. Basolate. Nga na hôtel ete na hôtel bana mama babe. Bato ba betike libele ndenga na hôtel ba. Ye na pichu basolate. Yo batte la plus relation avec semi nous propre que yé. Propre. Il y a cousine yaya. Ah il faut expliquer. Nga na hôtel bato match court. On a famille large. Voilà donc toi na yemo majega baby azaka trop vérité les kamon la bagité faut qu'on a tout na maniki de John oza moto accro à internet. Donc ngamo la mono ndeko to table mission oh maniko zo apeta bi na zoka pona yeba. Lelo boye de John Mike la Duchesse a outi poto a ye Kinshasa a sali ba film na ye noko et talami mais ba yambié a lui ba vérité o e déranger qui na théâtre papa zate maman zate yaya zate moi si marié zate bango ba balingana ka bango na bango poto mais après ça on les a gardé car ngo to monya yesu ko senga sous pardon réaction ya yo maman vérité pas yuma ça yuma mutalobi vérité o senga sous pardon ni ngo la siko bat que lo ba ile okuta okosama que lo bi vérité o au moins de temps à l'obaki ango réaction ezala été réaction avec ya gabi mutasalaki après tant à Monique gabi siliki na ba Laetitia après ya l'obaki ango réaction même gabi abando c'est la duchesse émission tant la duchesse a sengi pardon tala bien bandela na téléphone na babandi ko lobaton la duchesse a sengi pardon nini ango o solo biboye oyo makambo yo ki pedo ke no sa nangola c'est normal pourquoi sengi pardon asalobaki nga na yebisi écoute ezangolu ndenge nzamba la kisi bato balinga kete ezangolu obiki la duchesse omoni bato balinga kote omoni ko za emete na théâtre alors mi batela sikoyo keba na poison na mbasu na pasa motema keba mwana
mosu nzamba tindaka opoto miba yo yaka osana ono na Kinshasa aka tourner et kalotiti kuta tika likola motema mabe ya bato théâtre bazana motema mabe ya bato théâtre ba irreconnaissant ba motema mabe comment to le benza ki le kuta selon yo eza so na kon ete na musala nyonso ezaka bon so na ba société bango na bango ba olingana bon boni biso bata TV ya théâtre boni ba partout ba lingana so boya ilibana so boya kata ndako na sentinelle ba olingana c'est que place nyonso libale yala eloko asikeza na ba osilikela non normal ba lingana na bango et celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel kasi et là on est mona grave ya grave te ba lingana na bango si ko so ba célibataire ba ko ba lingana te po ba banga nani parce que on met ça bon la journée mo bima ensemble bo lia ka place moko ti bo mesani so moni ya bio kende te po banga nani et le seul passe parce qu'il y a une femme mariée balinga ba jeune ba 23 à 24 ans ba moni ba maman tu ba siliki ba maman kalunga ba mariée ba siliki ça ba délire na bango moi pese ya bien so mobali okoka te ya ba délire na bango il y a tout ce qui est délire na mona ngo normal Yesu ye moko ba sukola ka nini délire na ezaki mwasi ndumba yo sukole makola pension na sukola. On a délire nzambe. Délire à Yesu. Oui, vrai délire. Déjà on va sérieux. Mais oui. Yesu kuta délira. Et bon siko yo mutamokili. Mwana nzambe kutu. Délire na bango. Ngana moni bango bato komisa ngo danger. Ana we loko tie sala makayelo kwa sika te. Ngana linga boya na babor ya sika. Baba kwa sika te. Et bon, on va baba na balingana kana ba kansa bat ba yeba te. Ba flato to mama ya mama musu na ucho moina awa. Ba ucho lala. Il faut la o bien ça ba ucho lala ko za prêter des points la saka. Ke ba ucho lala est-ce que so o ka so ninga za ali bana moina te. Iyo dem na tika ke la comprendre que ba ucho lala yo. Et puis ben na kala ibotanga kombo mais. Oui yo za veri. Et là ta comme tu la petit là. Ah petit na rakati, ah petit ah bon mais yemo ka déjà la papolinga. A uti cop na ye. Faut ka ba ya makamna yo. Ngakuna na ngakuna te. Ngata kutana kuti mutu na ye pas prêtre na kuti mwasi mutu robe na chambre etalinga ite ya délire na ye. Na yo sala makamna ngasi ko makamna ngana kipa te tala ngati. Na yo sala makamna nga. Et enveloppe mbali mapoto pa yepe wa ayeli manike déjà. Et bonne kuka elana. Ti mwana nenga mwasta mobali. Oui, bonne kuka ya, bonne kuka ka obala nga penza. Na boya ka wengi na internet mwasi na komo finga. Nena na bodu abenga komo senga pardon mwasi ndiko na bodu manike bomaka ka manike tika ka mobali yango. Oso mona yo tala ba problème bandie belé Karina yo bolmoa. Karina sa bandi wa to ba suna ka ba fisi wa manike tika kaka. Ndena yo tika nanga. Na ko mona ote ayo filmer yo tamseza ba je lokwa manda obanga na minute ndena ata kuto na tricage ndene simba te na obanga te. Yo tu chumo bena kuluso bina ngamoni olba kuna lingala pe moni mutaka na ata numéro 1 mboka senga na PC. Na pesa te? Manike bikamna. Ya o filmer nga, o publier nga na internet na pesa te. Na bolingo na ndima mais c'est comme o filmer nga o publier nga na sala na nga ngote. Pona mo dire Jonathan na téléphone te. Na pesa chance wana te. Et na bebisa bana nga te. Bana nga mdwa akro na chom. Ba mona vaja mama. Bomi bango on a le nom de Jésus Koti déjà. Écoute, Manike te comme ça chuter, mais est-ce que bike ba kuna maman chaque lobby mercredi? Yanga na okina ngate banjonga ba za kuna. C'est normal pour que parce que pas baki pas zelo pe ka kuna. Azanga sani. Que c'est beaucoup na beaucoup na mission mais beaucoup de choses face à face. Ata ce qui yoko loba. Atani na conseil héritier. Wana guerre za na makasi tendenga lelo. Kasi kutu to finga na kutu ya grave. Na on sala mission lelo lobi to kuta na gmi. Asani asale loko aya asale omani njora alobana na miko boya asale loko te njora ibinde na silikaka ya silika te njora yebi ndi bolingana mingi po so na petro yende mutu alingaka na za mwasi ne loko ngai na boya yango le komela problème njora da mbali ko ne ba Jezabel la vérité ne mo sala malili yo kano malili si anango. Donc, viens tu razala ni Jezabel. Mamba Jezabel. Basi baboya mibali. Mais ça marié quand même. Alinga mibali ata mobali okatela lingala. Neti ba okatela lingala téléphone na sipotika. Baboyi ngala ndimika. Polo bi oyano kaka.
Babi madinke pe fia bolingo do olela love le kwa likam. Pona lingaka mutu moko nakabola batute. Moi mki apesa ko bisou boy. Moi jeune garçon apesa ko bisou. Te yante wana Yannick wana ba petit nanga ka vitesse. Aba ba petit à vitesse. Alinga ibeze pesa bis oyeba. Wana petit nanga wana petit nanga. Mais comme la sonne à souka, s'il faut compter qu'à 5 bateaux, au monde qui n'a mis tout ça, ma bien internet. Attends, le banate, mais on dit mi ça va bien. Karine Kaka. Cynthia Kapache. Naba basi. Karine Cynthia Kapache. J'ai Maïbele. Nana Mututa. Ici. Vous là-bas, Mike Lokamba. Ken Piana. Longue jambe. Ici. Ok, bah tu vas pas comprendre na Ken Piana. Ezara nini? Nandeni. Beaucoup mal mais ceux qui osent Ken Piana zuli kamutali boso eza maniki. So maniki azu problème mutali boso ya Ken. Odi bolingo moko boye to luka mbongo. Te to lingana mingi. Batunde mutu akabola biso. Po ba bike biso mbale zara kindoki. Niti ya tu nanga kaboli. Ya turu mutakabola biso Valdit. Nazaki na problème na Ken te. Valdit ne mutaswani sanga na Ken. Valdit. Ken ayebi ke mani kende azawana a prise définition nanga so pa film na film comme pas suki. Aya pa mani a créé base film boy mata. Po mani linga film mini. Po ya ndaku nanga na utela linga ku film boy za na besti. Vous comprenez? Voilà. Mais na toko space o makambu peno pesa te. Au moins sous 4 jours pendant la sabona mais notification de quota T ça dû à quoi manki les chaîne na bakoko so ba evandi 3 mois mais ba abonné ba mati ba tala ba vidéo na conscience yebite on la chaîne na mystique ta kisi mama qui panvita majegan comment ni so dans la moto général te ba ko ba kisi on ba ngisa batwana ba kisi eza ilote na mutu Ndona, uzandona. Na mutu kaka. Ndona. Te naka mutu. Naka mutu. Voilà, merci manike van ça va tout va soutenir que plus surtout na liwa ya koko o tilo bo ça là bango ngamo la bandele goreti mais moi si ya go pour y pena ratarati. Ya go ko zanga te Alain Giga chez Djonga boutique Mec ba parfum boke na boutique Mec na Paris wana en tout cas Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles. Longue jambe. Abonnez-vous massivement sur Manique de John Tokos officiel. Babi toi toujours qui toko papi Kelly à Londres Balobi Tozali. Merci beaucoup. Plus 243 90 43 16 621. Plus 243 90 43 16 621. Oh Manique Moko. Merci. Voilà donc merci donc on est là qui est Moko. La reine, donc Manique de John, il a fallu soyer 15 minutes. Bon, ça a bien la bande. Voilà, merci beaucoup à Gisolo. Ozaki Sima, assistance à longue jambe. Donc, merci. Merci donc Batnos pour j'ai même ibele donc on allait là trop mon boss Jibé Koumalou t'as bon séjour à Kinshasa comité clé la Hollande David Olito de caractère David Mabimo Kolambe à Paris tout le monde na lingabino mina kaka memo akoleka continuez de vous abonner d'aimer de partager nos vidéos surtout s'il y a des commentaires beaucoup mangara poto bon ça toujours musala merci on est fini on se retrouve prochainement la Chine Karine Mokone la baronne station on se retrouve prochainement au revoir bye bye. Ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo oka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okosoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Hey,